Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Dino image, motazo panda sango ya Paris, partout. Et dino image, panja sango ya RDC, panja sango ya Congo, Kinshasa. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana kaka machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ça c'est retrouvailles, ya ulisio là. Ya ulisio wana na lisala bakukani en tout cas sengo mingi bali ya uli ayo signé contrat par lisala ya uli ko signé contrat par na ko signé contrat ya uli ka producteur ya travailler dans ces assos il y a balare na ndesa en fait on est sur la makampo ko luka juste songo c'est la boucle groupe évangéliste on se mandaka ba masolo bali sala baza bato ba basali ebele bon bamosusu lelo soki ba kondimete nga bakondime parce que nga nalia mbongo na ye wana eza témoignage mpona alisala nazoba te mpo ye azali awa nalobaka na ye mokolo nyonso mikolo tokomi na télévision peda alisala sikoyo ekomi sikoyo makambo ekomi awa mote na ye Africa Plus awa 243 makambo ekomi awa kisasa bokani makambo po bisaki kisasa epesa biso soki moto mopesa bango sikoyo émission producteur donc ulimekana kodana bola mo alisala alisala soki na baloba ngo tokomatino ata mwa moke kaka parce que lokola ekutami ke oloba yango parce que ozalaki producteur oyo produisa bango eloko eza bien alisala talaka moto bayaya ça sont obligés à prendre la yaoulisson pas vous bouder les petits moyens yaoulisson des bons sous bouda vous comprenez mais le on a ya kaka nango donc on a kaka ateli milanga kaka kamambongo ni caché naï caché ya ni naï le groupe évangéliste ataka kuta ngapo otika ngai oliambongo na ngai o histoire kitoko donc le penda bonne beaucoup tani bo fo mbongo bima sans provision bino nyosoko vous abonnez, il faut que vous ayez chaîne ya solo ka moko yango ya ko s'abonner na YouTube ya problème té mais ba annoncer na bande ko ba na Kinshasa ki chaîne à télévision mo informa bien à Paris régie plateau makambo so za na Paris siko ndeza boy malgré bon au moins biso za na Kinshasa to la RTNSA biso biso to ça l'échange Afrique la piste des 43 ba monta na Kinshasa donc bande ko bino so bazala na bouquet ya Blue Sat so bazana na Blue Sat ba tala biso na canal 30 so le beta so en clair ba so na TNT so ba beti na 149 ba moni biso donc TV poto na Kinshasa on se dit que ça la émission bien alors ba faire ça bien ça la émission bien parce que tout ça ma internet tout ça ma télévision donc elle va professionnel oh yebi qui vous rappelle professionnel oh ça makambo bon le ça c'est là mais à part Kinshasa tout ça satellite est à biso et puis bientôt tout ça va box bon son va box télévision à 4 na ba chaîne mosusu donc c'est ça c'est comme ba yep na ba ko valoriser ngai ba bi émission ngayo yaka kota faire émission parce que faut yo mto beta émission na so comme sur la production parce que la production ndenge avantage ni tato ki na ba CD na ndenge to komi sikoyo na téléchargement parce que to yo ba entre avantage ni boye dans temps bo sala ba CD
ça va duplication va CD na va téléchargement wa pesika makameza qui bien na ma makameza komi on a DVD comme na YouTube parce que na ba DVD na bino na mususu bazo na la banda ko teka na ba théâtre vidéo là comme Nzambe oui va vidéo là comme Nzambe ou bien ça groupe évangélique télé-réalité hein télé na ba noter na uliso na bandi na muta kala la production. Il y a un groupe évangéliste des Osala, Alissa Zosa, la 4, il y a un réalisateur, il y a un professeur à côté acteur, il y a un caméraman, il y a un Jean-Charles, il y a J.C. Songo, Alissa, il y a aussi un caché, J.C. Songo, les producteurs encablés, J.C. Songo. Il y a un plaque à voiture. Oh, ma blague, tu fais ça. Oh, ma blague, ma blague. Ah, oui, c'est une accessoire. Comment les gars parlent, c'est ça. Tu vois, non? C'est clair, c'est ça. C'est la kimia. Non, je dis, courage, c'est bien. Moi, c'est le début côté qui met la photo. On a des artistes bien formés dans les arts. La marché, dans la nous sommes allés dans le monde. On a copié baby. Naïbeli, audiovisuel. Non, bon. Tout ça me pas ça m'a c'est le nom, c'est le monde, c'est le monde. Nos images, des scènes. Voilà, dans la partout. Tu as sauté. On a bien mon amaye. Nos images, pas ça m'a matanga, mariage, baptême, au concert. Nos images, ça va toujours. Ou bien la image, on voit l'image. Et ce que la chante, on voit la chante, c'est un grand chanteur. On a une bourse, on a une merci. Et d'une image, continue toujours. Merci à Oulissionga. Merci à Valion de la presse nationale de la division de merci à Alissa Salaski. Vraiment, courage, Africa Plus 243. Dans la chaîne Wana, sa chaîne, il y a diaspora, mais il y a Kinshasa. Les tours de la RTNC. En tout cas, bon, on a aussi Africa Plus 243 na Congo RDC. Merci Alissa Salaski. Vous m'oubliez. Durant la musique, tu as la scène de Nigaga. Ouais, check. Maman Bitou, bonjour. Obi ke to landu awa likambo lo biza makasi mingi. Komona que bino boza na concept bo sali to bo sala déjà depuis que la yozali maman présidente. Oyo bozo sunga penza ba mama mingi ba mama o bazali surtout ba famille oyo ezali nombreuse to bandeko kaka na banda kolokola o baza koluka moya kosomba biloko to mosu bazo kopate na poto eloko nini ya bosali penza pona basomba ba primo ko ezali penza ya malamu ezalaki déjà pona kosunga biso moko déjà ba membre de l'association na biso et surtout les jeunes entrepreneurs parce que tant que tu créer une entreprise tozanga ka capital ya démarrage et tant que tu as sali balikelemba tout ça pour créer son entreprise après comme vraiment la petite animoko boyepo aller ça va après to kanisi to lobi mais il faut que biso moko to trouver solution donc solution na biso elandika ka solution oyo ba banque pesaka na concept ya épargne c'est la même chose mais cette fois-ci to landelinde ba famille na kati ya ndako bazanga biloko ya kolia te. Wow. Donc totali maman soki osala comme ça là au SMIC toyebisi maman na biso wana o membre na biso yo o dépensaka combien par mois pour juste l'achat de vivres bamsusu bazo pesanga ba montant moko ba 500 € kaka ba poisson kaka pour la première nécessité kaka biloko ya première nécessité totali tolobi mais malamu totele mabiso moko donc toke tozwi partenariat na ba Auchan na ba Leader Price na ba Bio c'est bon na ba Éclair pe toza na bango toyebisi bango ke biso toza pona kosunga communauté congolaise au conseil eza pour la communauté mais banani baya kozora siko ba mama ba mama congolaise baya kate ba mindele baya mais bayebite donc sikoyo tozo renforcer des capacités ya mwasi na ndako mbongo wana tangu tokoya kosenga mboka ya mbongo ya kokotize pona ko libérer mboka oya koloba koza na mbongo te donc tozo salela yo épargne ya oyo linga kosomba ba viande ache ba nini to saleli yo koli na yo en tout cas
Soki famille et puis ça t'a 10 € pour l'association. C'est juste pour le transport du camion. Wow. Mais biso toko battre la yo toko remplir kadi na yo wana. Okendo sepela. Ba mama. Ti nanda pour un mois au vandi. Autant d'ici ba congélateur na yo, le vandi kimia. Okomika kosomba mafuta na savon liquide na lessive. Balio de la presse boyoka et dit nos images pendant ça moi Congo boyoka. Balobi boy. Boye kaka oyeno kaka opese 10 € ya pamba. Batembi senyo kadi mobimba eke nango na ndako mpona timwa. Donc po bozwa bokota kawana to boya kozoka biloko wana numéro ya telefone ezali nini babenga po 06 68 58 66 48. Nakozonga moko epuis nga moko na telefone boya kozo chaque mardi bobenga toza na posa communauté pe tobomba bambongo adresse au fait vous bato baza na telefone di adresse quand même bayeka mbala moko baboya bakoti mbala moko adresse eza 6 rue Adam Ledou pembeni kaka ya gare ya Cour de Bois 3 minutes à pied à gare mpe awa na Cour Neuve 2 minutes à gare donc toza na 34 rue Émile Zola na Émile Zola na Cour Neuve boye wana mardi jeudi na Aubervilliers eloko akolia gogo mama kokeno koza bacourse te yaka no bacourse yango wana dia bana bakolia bien boya ebele en tout cas boya penza ebele pour kosunga balobi communauté congolaise ka kobenga comme ma voisine na bino yo yaka na yo moko na sikoya biso moko voilà merci merci à vous tout ça c'est la est-ce que ça la cas Patrick Malovengi Global Express Kutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si o bakutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu buzali na Kisasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino batu buzali na photo. Obi kutinda biloko ngala na Afrique. Na oza kutuna Global Femme Express izaka wapi? Izasika kubunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27 Green Léon Bandiku. Wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la reçoit la déronation basée à l'étranger, précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons dans la poli, nous avons la fête par conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le dans l'avion. Le team de la petite poli, la poli express, où cela va 2 jours. Et ce qui est à Wanate, on a un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à Napoto, au salma ramion sur ma kin, en dengue et à biso la capoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui nakin, selon vous nayo. Bandiku, Global Femme Express, ils allaient agence yasi, oh bakutia biloko, pe usia en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est qu'on a quelque chose de logo. Global Express,